Top Africa Magazine. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, émission du promo, émission et ça la kaba promotion yamine nakati ya mondo yo. Émission et faire découvrir kaba tout activité pe ko laksabido ba réalité ezo passé na Kinshasa pe na mondati. Lelo toza na hôtel Piccadilly et sikadini bogoyoka histoire ya seke les japonais na isi gebala ki une place bovandi bana poto bo sentiment de vitesse. C'est-à-dire que ndega to sololaga moto a sololaga yemba sololaga. Alors le nazana deux petits frères et grands frères, il y a grand frère, il y a ce que les japonais au azala qui mukolo hôtel Piccadilly to robeta la bango solo pe to solo na bango au hôtel Piccadilly to solo na bango au hôtel le grand japonais c'est que au atika biso banda kala me bokoka histoire ne mobimba et belé ba koza surpris. Mais tu me dis que Zongi Sabino na mokilia kala. Vous comprenez, ba grand prêtre babandela wapi. Ba grand prêtre bauta peu ba grand prêtre zabanani. Alors vous confirmons qu'en émission. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez se présenter ba congolais ba. Ngai comme ngai Ogala Nglode Kwame Shaka. Nazali Bongolais c'est que les japonais au tika kibisu na 2014. Nga nazali troisième ya famille. Alanda qui est Nasima. OK. Nasi Boyoki déjà Mutalibosa se présenter. Bonsoir. Bon, on pas petit frère tout le bas, on a grand frère à petit et à ce que les japonais. On a mis au Lovaté, bon, on a petit soit résident à Londres. Et on a les lots tous ces pays, qu'on Nabino, c'est histoire ya Piccadilly. Sadika Geboyokit, donc Nazape Nanabana London, il y a solo. Sadika Gebautu na bon Kalata, Bayena Bamba Kalate, en tout cas, des voyage. Je l'ai dit très bien depuis les 28. Nous avons Kimbo Canabiso pour chaque année dans le Congo, nous sommes London. Et on a des vacances dans le Piccadilly. Vraiment, Papa Ribé Boni. Bien, Papa Langaï. Voyage léguindé. Donc, voyage léguindé très bien. Nous avons tout dans le mais nous avons des aisance. Nous avons des lobby, des nini. Nous avons des poto, propriété. Et c'est un cas où nous avons des aliments. Je crois na okene na beta betu nata ba petit bon nazonga koto. OK. Parce que tout betanon masolo ya c'est que les japonais to bandi pa na puis to okende et pas ya Papa Ribin Kwami. Alors Papa Shaka Kwami ban monde atié bazolanda yo ba congolais ba Hollanda to megozonga non sima to betali sola grand frère na yo. Banda c'est que les japonais akufa ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait déjà 4 ans. Alors c'est que les japonais abandaka d'abord makamna ndenge ni navaki poto biso tanto kola surtout tozalaki mingi na ye donc tolingaki forme trop po fala puyo mona simalanga bakomi Versas donc tolingaki forme trop ndo mona tozalaki tozolingaki forme trop moment tanto kola tozomona ba vie na biso ba rijana beskamawele bagayar ni jo bauti poto bazoya ba vie bauti poto bazoya c'était en 1984 basi biso que non ba petit football préparé pour remettre à 11 na Mikili. Voilà déjà idéologie à Mikili, Zalaki déjà. Alors tout préparé IP de mettre 11 na Mikili, déjà les secrétaires japonais dans gars déjà ba passeport. Que c'est un token déjà tout raté que ba voyage mon 88. Mais Zamba Songa kaka tout préparé qui ndento comme. OK. Alors pour Bokende, Bosalaka non moyen ni parce que be fort ezalaka. Mais il faut que mekano ko expliquer ba congolais ba yeba Bosalaka be fort ni. Ba poto kende biso to bandoko teka na kimpwanza wana. So komi kuna otuni que les japonais otuni Kwame Shaka ba expliquer yo to zala ki bata terrain. To bandoko teka na biso wana to ki ba classe ermo to to teka wana. Ti moment normal to zala na idéologie okende poto. Tant to teka pe to zo kansa balar na ndenge to bimaki to kendai. Papa Ribin banda c'est que les japonais kufi 4 ans déjà yango. Mais on dirait que vous voulez la biloko c'est que les japonais. Bon, les Camerounais aux autres bawana biso moi na famille na biso ndenge to kola. Bato ba vivre na famille Kwame très bien. Tozara na ba papa te ba papa to ba kufa.
mais papa wana tant bakufaka lokola tata leki na biso bakina bandako na bango et ata papa biso ta bomoi towelaka te donc towelela te ezalaki incident moko esalaka na famille alors esalaka que après moso bazalaka nayebaka bwana ye moto amema biso na batrouble nyonso mais de façon toyokaka na biso tofanda bien tosalaki oyo tokokosala mpona bana na biso epuis toza na bango bien nga na oka ondireke mwasi yango ntango ayaka bino ne bato botiaka ye mosika bolingaka kuteka pusa na ma pembeni na bino bien tokotia mosika te mpo aza mama bana na biso abotela biso bana aza na biso combien de bana abotela biso bana mine donc deux filles na deux garçons bango nyonso baza en vie bango nyonso baza en vie donc Diane Kwami Divine Kwami Blessing Kwami na Godwin Kwami to baza na bango en vie alors totia mwasi mosika te mais pour na répondre à la question wana lokwa nga zaki na kini na zalaki penza kuna mingi te mais petit frère zali mtakopesa ba éclaircissement sur makamwa ndenge zalaki Chaka tozongi pa na yo Chaka Kwami ezalaka na ndenge nini parce que baloba trop lelo nde toza na sa vérité omoni eza makambo eselekaki nango na famille toranjaki yango soki toleka lisusu esalamza bien te ezalaki makambo so tosobolaki yango déjà donc selaki déjà soki naona répété lisusu esalamza bien te ok bana na nyonso bavandaka na poto ouais bana nyonso baya Divine Diana Kwami Divine Kwami Blessing Godwin bango nyonso babotama na Londres et puis bana baintégré bien bana l'université. Alors maintenant tobeta lisolo ya Piccadilly esalami na nini batongi on na nini Piccadilly tosali ouverture nango na 2007 na 2007 wana Piccadilly sili non Piccadilly sili tosali ouverture ya Piccadilly en 2007 2007 wana ye moko sekeseke les japonais azali ouais jour ya Piccadilly ouverture sekeseke les japonais azalaki nanga na utaki poto nazalaki yango. Ok bien sûr maintenant sikoyo batongi Piccadilly esili lelo boss ya Piccadilly akufa nani siko atikala responsable responsable ndenge via lobby ezali soki biso to na poto ye aza awa soki ya kei biso to ye awa donc bosolaka na bino mabien ouais to soro na biso bien za famille to soro na biso bien. Ok papa Riba Kwami maintenant yo za responsable ndenge ni siko yo salaka na bandeko na yo baza musika na o baza bien bon bandeko na nde leki na ngawito loba donc biso toza famille moko toyelaka te toza famille moko toza na compréhension banda tobotama de banda papa na biso na maman na biso atika alors banda sekeseka kufa je crois nde petit frère ito loba esali 4 ans na 4 ans wana donc ba moment difficile ya kini boyebi yango toza na bino mais muke so emonani donc to partage famille mobimba na ba cousin na ba cousine na ba mama leki na ba songo bika mutso akufi ezaka biso te ba kwami to botamene libu moko mais to na ba cousin ba cousine ba noko ba tata mwasi ba songolo moi mukio to zoka to partage en kandengwana mais au garder toujours beauté kaka ndenge flat ezaleli et garder toujours kaka façon nango ezelaka au salaka no ndeni parce que d'habitude ezaka soki mukolo eloko akufi bato bazwa responsabilité bazwa yango bima de 100% te mais to senti que Piccadilly ezo mataka seko mata bien pendant le bango secret zaka moko oyebi biso baka na poto to bato akini te to na miso a poto eloko a poto na kosa eloko boyi esimba te petit frère abenga ngabite vie place wana eza bien te to bongisa moto sala boyi eloko koza boyi esimbi te place comme ça on a statut oyo alors tout le monde vraiment to ko décevoir ndeko la biso te na yoto ba moment difficile mais to sala vraiment à 100% que eloko na biso sala nde nzambe asala ngo alors tango ya kufaka bozoka makamusu bochaka marche kolongola ba gérant ba travailleur bazalaka na boche ba travailleur mususu tuka ba même travailleur wana yango bo continuer na bango bien ndenge petit frère lobito loba bon moi makamusu to ba loba na télévision te de temps to zoka ba problème là to zoka vraiment un problème bon ba problème ngo sala ki liwana ezaki moi sombre pour na biso et pas sombre bon salaka biso bien te na bato bazalaki na ye msobaki bien te il fallait qu'on mekana ko changer statut pour tozwa ela ya sika ok tout le nano moi image ya mukie botala hôtel
Piccadilly en beauté. Botala couleur d'origine, ba chambre ya kitoko, restaurant ya kitoko, terrasse ya kitoko. Tout l'andanan. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Sikoyo, tout ce côté la Piccadilly, tout le monde beauté à Piccadilly, banakin ba confirmer. Mais c'est que les Japonais tant à Kufaka yomoko zaka sur place wana. Vie avant Kufanga zak na vacances wana en 2014. Ngapena zoki problème au awa na zokaki. Hier singano petit frère zonga poto okota na radio batalao place zoki. Mais ngala tikaki est bien. Après na comme la poto na 3 semaines via bandi malade. Donc ngala tikaki est bien. Ngakuté ça nga passer ndenga okaki via kufa. Donc na oka passe pour ngala tikaki est bien. Personnellement yomoko oyakana kinito ero yo zipota ozongi lisupoto. Voilà. Ouais, tanga na ye quand mon bakine zalaka na zoki. Aïb singano pour la qui na saki 3 mois. Tant na zoki aïb singate kata voyage zonga ozonga la poto baka de talo na radio bata la passe zokaki. Wana tuzan na ye to solu na ye bien. Na tikaki est bien en 2014. Bobo tama combien la famille? La famille maman botaki biso 4 tozaki 4 garçons seulement. 4 garçons filles azate. Filles azate. Donc bobo ndaga bino biba. To bundaki biso na biso ti yo mola ki ndenge to kana biso ba poto et puis biso 4 to la so na poto kuna. Bozaba na commune. Biso to bana to botami na quartier Kauka, commune na Kalamu. Donc to koli na Kauka, commune na biso Kalamu. Papa na maman bazanvi. Non, papa a Koufaki déjà et puis mère a Koufaki. Donc, vraiment. Nasi balakin besoin découvrir ma réalité na bana poto. Sadika geno buka mona buka kwikila. O ba chaka makele na ba kwenke o famille wana ba bengana ka ngandi famille wana ba weli la biloko non. Réalité yango yo, famille yango pe bango yeyo. C'est-à-dire que bazolo ba bino ba réalité ba bombi et l'autre côté. Alors mbangu pema. Tout le est presque manasuka. Est-ce que to longwe wana tozongi mana kati ya muzindo ya likambo masolo ya bilele bana kin balingi bayeba ti lelo bete lango kaka sete to tikala ga idéologie bon papa emba lelo pela ngi bata poto bayoka omoni poto comme confusion minga bate bele ba ko kama solo te o papa emba bebsi bat na bilamba non vilenga cheveni yakosa ba ke mvota na yo me ba place à kulala. Et puis papa m'a confirmé que nakoya dakin ndaku nangeza nango car nangeza nango et si que kotsa kambongo ezangati biso siko idéologie ba makambo wana tukolaki nango na kauka tout même otina poto tout ça nango lelo donc banda ko eza ba forme eza idéologie forme to kotika nango te ba age se poussani no mama faut doser mangamwango non netinga la age ki déjà la kotika te faut betaka forme de bomo na la butangando ala jani na la ba jani na la na kotika te. Sur le côté de la garde-robe, la mamie dans la latitude. Donc, sur le côté de mon grand prêtre a gagné à Londres. Nous avons gagné à Zati. Au moins, l'Angleterre, soit l'histoire forme dans Londres, Angleterre, c'est ce que les Japonais ont dit. Pour ma pièce à Beta, on a battu à Zaralangote. Mais au salon de Tonzo, grand frère n'a eu de danger. Nous avons accompagné. Vous n'avez pas de la mort. Nous avons dit que nous avons vu Koya. Second, dans London City, place tout via Zalakanga pour te mettre à forme et Zaragno sur Bisson déplacement. Alors, Piccadilly, ne voyez pas Piccadilly, mais tout n'a pas les grands petits les Japonais. À Zouakangwa, Piccadilly, c'est la ville à Londres. La ville à Londres, Bisson la ville, la ville de la Awate, ville des Arabes à quartier, la ville, mais à la quartier. Alors, ce qu'on doit la quartier, moi, comme Piccadilly, et pas y, Batuma s'est retrouvé avec nos somba, Bilelo, Bazola Tawana. Les pommes dans formé la famille sont mutuelle en gouba yo foli en gouba te mutamta marque nae bango ba pona la bango wana biso ba simplicité alors Piccadilly za quartier mon akati à Londres et pas bato bakena ko kutana ko sakana ko somba bilamba ko sepela alors sikoyo yetanga bande ko tambola tanga ko kombo hotel a inspiré qui na place wana po bakena somba bilamba la bango wana. Alors, les gens et Pesaka et Sengo. Alors, surtout dans la Bible, autant dans l'histoire d'Israël, on va y Bible bien. Au côté dans l'histoire il y a Israël, Piccadilly, et ça place moko bana Israël, bakana ko retrouver refuge. Na ere basaki benasté na Palestinien, o ba landi en baroyeba. Tozoango à hasard tozoango pe na ba principe spirituel biblique. Il y a un moment dingue basala Piccadilly.
ya mwana moni bino ne stambo yakawa bozo se retrouver bozo mona oka bien pour eza robo kwa nzambe eza no ya kisite te kisi eza jalousie kisi so la vie jalousie quand il a sexe na batwa moi tant tozo kola ba petit na mbali ba courage bazo ba courage on sakanate so bo histoire boleka partout banguna o na lo ba boye ba te tant to kola c'est azo moi makalo baba lobaka oui le loba mutu ba yango pesa la maka azo ba vie ah bino ke ba classe na bino hein mais ngala ozala patron moni le loba ya kombo ki patron et yaka oh yo patron lingi classe habité patron zaka classe te patron pesa sagesse nzamba sungaye bango bazalaki soki bayiba te basimba o bayebi bazalaki bango balandelaka na bango te 100% so bateka biloko na bango ndenge petit frère alobanaki mponza basombaka nde ebele bateki mpe ebele bakenda siko na idéologie wana ti na poto bango bazalaki na poto bayebi bien soki ateki na ye bateki biloko na bango basombi bateki basombi ndenge ezalaka basala bakope na bango ta bazwa bango siko mayele baza siko oyo bato moko babengaka poto zala vrai sapere babengaka oyo aza idéologie oyo azotonga oyo mpe azolata bien bango siko mayele eleka balobi te soki tozaka na bilamba ekosimba te mais il faut tobeta mpe eloko moko na kati ya mboka na biso mpo ezala souvenir na biso somona so idéologie wana bango bamema batonga soko baninga oyo batonga te oyo basala te babangoloba kisi bakoma koloba kisi oyo eza boye eza kisi te ozokomprendre mpe bambongo batongela yango batémoin bazali bamona mpe nde bapeti baza bacourage na poto alors yango omoni esala pase epa bato ya mokili donc mokili balingaka bato te na ndenge otelo ezali na ndenge ekoma na ndenge eza ti lelo bato bakamwaka ekufa te tokoboma kombo tokotala biso na poto oyebi ke tolinganaka mpenza te tolinga te tolinga te moninga avance mondi poto ya ndenge wana moto asa eloko na ye ekomi ya ye te alakisaka nini me basilencie bazali bango baza na bango basilencie basala eloko na bango ezopesa valeur na bango babengaka bango so boyebi te banotable na kati ya zove awa donc petit frère nde aza notable na barumbu voilà. Notable elakisi so boyebaka te eza mutu moko oyo atie eloko azofuta bato ezosala na kati ya quartier wana sadi so loko abombaka bato soki problème eye aza mpe na droit ya koassiste je comprends donc petit frère aza notable na barumbu yebe sekeseke les japonais azalaki notable na matonge alors quel que soit problème lokola biso totikalaka kosuperviser so problème eza mpe babengaka biso nyonso banotable na kombo wana c'est pourquoi nanga mpe na expliquer histoire ya Picardie ndenge ezalaka wana likamni koloba bandeko baolanda o bana poto na bandeko mosu akini bon nazoyebisaka bana poto tokendaki toluka tokendaki po tosala badistinction te bapolémique te oza mboka na biso yaka nde tonga awa epa toutaki bon poto lelo ekoma soki otonga eloko na yo ekomi aza na kisi ngambo nano baboye na immeuble na bon marché olympique 12 bana bato bayebi mais tolinga koloba te orgueil te ya na sens te tolingaki mutu fe sala so mutu esali okotonga biloko oyo alors toyebisaka bana po tocourage tocontinue bitumba oyo tozala yango oyo ya mboka na biso terrain mabele meme mabele au Congo ezalaka ya biso po toyepa tongoza idéologie tobongisa mutu omoni lelo bato ebele baza na berere o kufa kumputu na koya te mais yo kufa kumputu muninga azwi coopération na ye abeti eloko nde awa na kini lelo ekoma asimba kisi batongaka basimba bakisi non neti Londres tozwi mbongo ebele bato tu tozwi Londres tozwi mbongo ebele mais yana bato babulaki esprit te bakomi bilobaloba donc ce n'est pas bien oya mboka na biso conseil ka totonga na mabele na biso Congo mboka mosusu nzambe apesa biso ya te tokosepela boye ezaka Congo. Alors dédicace à Souka Bambota Souka la Badbaolando na Kinshasa au ballon na direct télévision et pas honorable Zakari Baba cela batu baolando na poto et pas ya Johnson Keto Ligara de la nation. Banana na poto na pesi mwasi nanga bijou Kwami Tati Mbote mingi na pesi mère double Zizal Tati Mama Versas Mbote mingi na pesi Prince Jiklo Wina Mbote mingi et puis na pesi bana nanga Mbote mingi. Bon bata Kinshasa Bata Kinshasa na pesi ba masa na biso ya kauka Mbote mingi
Bamasa Kimpwanza et pas toujours Kimbongo, Mboteming. Bana Kaele, Kaele Batbaï Barati, Kauka Yali, Bana Kaele, toujours Teka, toujours Mela, Toko Raisonné. Il y a une idéologie, tout le monde a la poteau. La personne beauté, na JS Balela, na Londres, la personne beauté, na Vedona, na JS na Paris, la Vedona Balela na Paris, la personne beauté, na Dona au Quito, grand prêtre, la carte à London City, la personne Mabaya, Mbote, il y a trop dans London City. Arigat Béa, dans les Kassaïens, Mbote, Bana, Nyos, ya BG Bojan. Équipe, on a tout gagné. Donc, tout gagné, na formé, na champagne, Bakar, barrage, tout dynamique. Donc, Mbote. Voilà, merci vraiment, Papa Ribin. Alors, moi, ma dédicace à Souka, surtout dans Bandegona Poto, c'était Mingina Bana Kinshasa, pour Bazola de la direct télévision. Bien. Napoto, Nasopesa na Bana Ngambote, premièrement. Donc, on appelle en Zambé, ou à Kirabiso, ou à Saliketo Zalawa. Et puis, deuxièmement, on appelle si Bota Ngamobima, Bana Nganyon, so ya famille Kwami. On appelle si Bambote trop. On appelle si Ruben Jenny, Maria Gloria, Joseph Pita. On appelle si Jordan. On appelle Medjes. On appelle Christian V. Na Jonathan na landi pe mama leki aza kuna Claudine na ba na ye na pie pe mama ba nanga Marguerite Mukileza ndenge koba donc na pese mbote na ba na nyoso tu ba divine Kwami na pese mbote da na Kwami ba na ngai blessing na Godwin toza bo moko boza famille Kwami toza bomoko to ba papa na bino to na bino bato to ba koloba gauche à droite ba sima to tota libota mezo kende ba camarade tu apoto na pesi ba mbote voilà ba ebele alors so na kinawa na pena ba na kini mbote na pesi vraiment ba na kini mbote na nde ba soutenir ka hotel oyo na nde ba yebeli yango donc ba ebele na otanga ba master ba journaliste na pesi mona Herman ba grand mbote na mukozino Zakari baba baswe ayoka ayoki batabile ne balobi biso to batabile te mais tout ça ba propre donc c'est-à-dire professeur toi na maka vina biso alors na pesi mbote na pesi na mkonzamboka mbote na pesi pe madame nangai mwasi nangai Chali Bwama Maman Chali Bwama la perle moi ça tokos OK Fifi Bwama Magi Bwama na pesi bango mbote ebele na famille Mutaba na bosa na binote na pesi bango nyosto mbote église nanga na pesi binote mbote pasteur nanga Lundu na pesi gérant na biso mbote Alain na mwasi na ye ba travailler nyosto Picadilly ba dike ba malisi ba JP ba Blaise les deux Blaise na bande ko nyosto Picadilly na pesi bango mbote sans oublier vraiment na kanisika mémoire à papa na biso akufa na maman na biso na les grands japonais onde boyebe ne bomoneli ba pe manambote. OK, alors tout si ça moi mukeke soit suka c'est que les japonais vrai non na izaka vrai non na ye ezalaka c'est que ou comment ye tango to kola comme ezaka filo c'est que ezalaka sinon tango bando beta forme ba confirmer la ba via Ridja na ba non c'est que donc bima ka kombola ngwana mais vraiment ba père babota qui est filo papa ribongo lo bani te nde ya lobit comme na eza filo net ye ba que les grands chaka kene ka landlord ouais ba ba landlord exact landlord de la kisi propriétaire biso ka ba gérant propriétaire ba ndako net ye aza landlord pour za propriétaire ya ba ndako ndako moko te bandako na opesa ndako na yete bandako to lo bate to bomba aza pour bandako aza problème ya bandako ya ndako te bon na bosse un petit rochero alors le bon vieux na mona j'ai petit rochero la kauka ngai Isaac Mai batu nanga télévision batu nanga ba Willy Kayembe batu nanga ba dépache o basala ngai comme ezanga te na TV chaque semaine oh papa Ribin Kwami yeyo ba yo kakoka Kwami Toussaint baba ba Kwami yango so ba yeba te siko lelo ba moni batu yango bango yo o boyo kaka na kama ki lisese moko
Moutouba yaki, bata braza bakitaki abo. Ah, babi to mona ka be mission sala makaka no tel moko Piccadilly. Obaye bakoti. Oh, ndatuni mama nini? Ou te to yoka kaka batu ba uti Brazzaville. Baye bakota po batala kaka hôtel oyo. Po baye baka ndenge zalaka. Alors nyoto peka na maboko ya Nzambe. Donc batu nanga ba télévision na bwaki binote po boko belé. Olekaki bobwaki te. Bon, ndenge mozaka lo bakaka. Idéologie de boye bien. Car liboso toujours nous allons vers en avant. Boye bien. Merci vraiment to komina suka émission na biso. Nebige esali bande konyoso balingaka direct télévision na pesimbote mingi na bana Londres lokola ba Junior Lovon Motopamba na France Berry le Pouloulou pourquoi pas Malela de Londres donc il y a Pepetazi ya Baleki na Bosante Julie Messo le choco frappant pourquoi pas Judith Loso en talakaka et ça la bien quoi ya bwanga gato ya bwanga pungu ni kwa usani mambo teke fuata dele ya